pembe oza na Carolite muta pembe oza na Toten o na sala mafuta moboa wana za pembe tenga ta na monio na kolenga ta na yebika ke na ozelo après 4 ans tango mona mpepe mo ekomo sala wa o mona rouge bandi oyeba peloko osala ngote ozomona parce que ceux oza ignorant lisusu outi par exemple na Pimadu OK na o métissa OK na oyo outi na maladi OK sko na fleuve do o mata olongi na fleuve OK na océan ti OK yo zo mato zo na ignorant pona mbato yeba ke mafuta moko elongola tâche na mokilo ezate mais ezipa ka tâche nazo bisa bango vecteur na bina yeko teke loko ate to yende to sunga. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Na balandi nyonso ya Saratola TV na babone na biso ba fidèle ba vrai ya Saratola na émission na biso ya Zip Zap Beauté Plus o lelo na koyambela bino dokotolo ya loposo. Balobi tozana ba clinique de beauté tozana ba teki mafuta mais toza pe na ba docteur ya loposo babenga bango bongo ba dermatologue. En tout cas na ye tokomeka un peu ko solola na sujet etali makambo ya loposo na biso ba tampon to lembi ba tampon na Congo cache ne ende ko bomba nyonso. Toko découvrir na ye mafuta nini mutako kiko sale la pengonga nini mutako opakola mafuta. Pe pourquoi lelo ba réalité et comme que ato pakola mafuta moko ya bien mais suka nango monaka ebebisi yo. Toko meka lelo ko découvrir mo makambo ebele na nzela ya docteur Mimi Kumbu o mokili mobimbe yebi. Balobi ya Zara Plus télévision pe lelo yo aye na Saratola TV. Pona kosunga bandeko na biso pona kosunga biso naloba ngo tongo midi pokwa mbongo eza malamu mwasi kabelo eza malamu mwasi bijou mwasi mapangu mwasi mituka mais mwasi moto eza loposo. Poso eza très important na vie ya mutu bandeko bino batu botala nga bolula nga Sara poso kitoko Sara saliboye parce que Sara alukaka bongisa poso na ye. Okozala na mbongo, okozala na ba jeep na mapangu yaya, tango okitaka na mutuka nyos tu mwindu to cheka boy. Ozo comprendre pour solution ya kozwela yango ezalité. Donc Montréal derrière la caméra 15 basele na PC équipe technique nanga mobimba mbote. Kobanda na Paul Mukendi mwana suka ya ba Mukendi na moni Jonathan Kivuna na moni bongo Brenda la blonde na fondation na moni pe ma copine balobi Bijou la reine moi si alibala babi kala troté awa toko bala na biso bambote na yo bambote na papa Diego Milito. Pourquoi pas pe na bande konyos tout o ba soutenir chaîne na Saratola na ba conseil na ba idée na ba remarque et ça la rend vraiment bien. Bo s'abonner massivement Montréal vraiment sorose longona ngai pinza fungolelanga batu ba mona mwasi taille ba mona mama Mimi Kumbu. Bonjour maman. Bonjour maman Sarah. On sait que belle bonne. C'est qu'il faut bonne santé. Kitoko maman Sarah. Santé za bien. Musala kitoko. OK, de bien. Ouais. En tout cas maman Mimi eza sengo mbali bosola yamba on a plateau na biso Saratola. Eza vraiment bala suka te eza sengo mingi pona nga koyamba on ebite bandeko ba Holanda yo eza pe na ba fan na yo o déjà bazalaka na kati ya clinique na yo bazalaka ba cliente na yo bazolanda yo na ngongo na ebite soko ko loba na bango nini dédicace moi mbote na kobosa na bango te parce que na ba patient ebele na monde entier ba ebi déjà maman Mimi Kumbu na ebi ke mingi déjà tant ba talinga ba wana pena don pangi ba ebi nde ba benga biso ba msusu ba benga biso ba na kokolo ba nani
ça makambo ninge bunga ke éducatrice sexuelle parce que naza mingi na côté pe ya makambo etali ba couple to soignera bango mais mingi mikolo yo to vandi na loposo parce que kuna ndesika tozo benga so prome komelio oza sans plaignir de développer yango calamité na pesi bango no sombote basé belé fondation Mimi Kombo na pesa mbote na papa hein motema on a autorité morale et mon déjà la femme ne se présente pas na tant kombo na yo donc même mbote na nga na batu nyonso barandaka mama Mimi Kombo bana poto monde entier partout dans le monde na pesi bino mbote na yo moko mama Sarah. Merci beaucoup mama Mimi. Merci. En tout cas mama Mimi outi ko simbela biso pe moi ba point ebele parce que le lot tozako lobela plus loposo parce que batu ba po et baby yango moninga dernièrement ana uto sala TikTok moko na bi on dirait basi ya mabenyo stu ba mibwaka ngunda na choko parce que pona basi ba koma omona sora za pembe nda za kitoko mais to moni osimbi pe côté ya sexualité to moni osimbi ba place ebele vraiment mama Mimi spécialité na ezakani. Bon, merci vraiment maman Sarah. Nako le baboye. Omoni ezaka un peu moins ignorance na batu na biso ba keso parce que moni so toza na médecine moderne kuna ezala mingi mutako ko zala tam sous généraliste quoi. Atengi bongo mais biso na domaine na biso tant que médecin traditionnel. Tozaka premièrement ba médecin té. OK. Donc musala nanga ezako sala bakisi comme pharmacienne. Les gens quoi neti so koti na kata pharmacie OK luka bakisi maladie presque nyonso donc siko soki na lobi na traiter mutu malade na traitant ou bien donc parce que na sala bakisi na ebo sala bakisi zo soigner ba maladie ebele donc so tuninga na côté o mami mi traiter hémorroïde bien na ko biso ke kuna utu ata mwana nga suka ko traitango lobi na nga ke o ko traiter donc loko mingi na vandeli mikolo yo parce que o est important na basi ba comprendre étape auto commune ngo ya volcan auto zo benga mais pour na loba spécialité na nga do naza ba spécialité ebele osali bakisi oui nga na sala ka bakisi donc nazo benga ma médecin parce que na osala consultation mais tant que médecine eza pe art de guérir donc na katia art n'expérience ndito osala musala mais naza penda te ko hémorroïde oni na o nyonso na salaka so na présenter kisi na sala ngo bien donc c'est ça. En tout cas merci beaucoup maman Mimi et maman Mimi ozali ngala ngobengo ozali dermatologue parce que au soigner ba po ya batu ebele y compris nanga moko pe na kati. Mama Mimi likabo na yo wana ya kosala bakisi avant to kota penda na kati émission na biso ozwango wapi otangela ngo to bakoko na bino balakisaka yo et puis osalaka plus kaka ba base ya ba plante ba nzete siko kotala opo ali elenge makambo ko sala ya ba koko akala toke ne ko découvrir ba nzete est-ce que ko yebisa biso e komela ka ndenge nini o banda ko traiter bato e ba ke nzeto na nzeto elongola ka nduta nzeto na nzeto e sala ka boy. Bon, maman Sarah, merci. Moi, j'ai une fille, non, maman déjà plus de 45 ans. Mais nakoye babanzete waneza ageza muke. Bon, nako répondre au boye. Na tu fêté 30 ans sala expérience et métier nanga. Na banjo soigner déjà ngamoko personnellement à âge à 15 ans. À âge à 15 ans, ndé nazaki papa nangande a formé bisono so parce que papa nanganda laksinga musala oyo. Donc ngamosko na développer na moderniser yango. Donc tant tozaki na yé avant na comme même na 15 ans. Mais tant na comme na âge à 15 ans, ndé na comme indépendante. Na sali d'abord na ngai. Ndé na banda 15 ans. Na banda ko soigner na 15 ans. Ndé batu bazala ki le 30 juin, mon équipe est fêté 30 ans d'expérience, na biso 45 ans d'âge. Donc na bandi ko soigner na nzela ya papa na ngande a former. Mais expérience o eza mutuya maman Sarah, eza ba étape on a l'équisi na zaki non jeune. Lelo ceux qui na kanisi bat ba moni biso to bandi ko traiter pour son na kanisa 5 ans passé awa. Mais li boso na bando traiter ba maladie mususu. Ozo traiter no ba kobota ba infection ba makwanza ba tâche de lelo que ça li force na biso lelo na poso parce que na banda o traiter ba tâche ou peut-être na médecine moderne bazo ko kate ba PC ba bloquer ezaki ba difficulté mo na mutu ba brosse bébé de ba galwana quoi. Na banda o traiter on na za mwana muke. Tant que lelo
biso na expérience sous ya ko traiter pour c'est on les autres semble biso vraiment difficile makasité donc musala na lobana ekoli yango na papa na âge de 15 ans en tout cas merci beaucoup longo na papa parce que papa alakisa ki onzela moko malamu o lelo ezo sunga bato ebele ba biso nyonso toza na kati ya lisungi wana mama Mimi lelo tozolobela plus makambo etali loposo na biso bezala ba papa ezala basi parce que ba papa ebele pe ba beti cancer mama Mimi est-ce que kocha choko eza mabe to eza malamu bon masara elo na kokoloba kocha choko eza mabe. Ok. Mais eloko ezosala bato bakota na milimo ya choko eza ignorance. Eza ignorance. Omoni bato mingi baza ya kokondane bango te. Yango monaka na domaine ya poso ya nduta, tache, tampon, to benga ngo sans plaignant. Oyo kateko bake funda mutu moko boye akoteki na cosmétique asombaki eloko moso bafundaka mingi nde bato ba traiter de tibiso tozomi benga ba dermatologue to bimi peut-être yo soko ko libère ba ko funda yo mais majorité ya bato ba baby to benga ngo sans plaignant parce que baby na mbongo ya mutu te mbongo poche na yo moko nde baby na volonté donc eloko soko esali bato ba beba mingi eza ignorance na koko expliquer par exemple dozuma futa moko lokwa ndeti koko bat ba pile yondo sisi ngai na odingo koma na basuka te ozuma futa lokola koko tango tozo tokomi ba 90 quelque ba 2000 ba 2001 mafuta na koko tango tali yango batu nyosa mwindu banda opakola ngo ayibi ke mafuta o nde bato mwindu eza bato mwindu omoni loko ebomi batu yango wana siko bandoso ba Joana o bandoso ba Miki o bandoso mafuta mutu moko ta yebi ke mafuta wana lelo koko bebisa bato na mafuta mususu ezalaka do ba yebi ke eza en famille okozo neti ba lemon ba top mutu no sabi ke mafuta famille mobimba ba kokola ngo mais or que sans le savoir que na kati ya mafuta wana eza na hydroquinone nous omona siko na ba flacon na biso na ba étiquette mingi ba yebi ke na ba pays mingi bazolinga susu te hydroquinone ekota balongoli yango soki batie hydroquinone ekota te batie sans hydroquinone ale mutu siko azopakola ngo ayebi ke na ya sans hydroquinone mais siko le mal eza na biso batu nini tant mutu apoka mafuta aza mutu mwindo aza noir to moi chocolat soka sali mafuta moko amoni ke bakisi éclairage au lieu que azonga na place o yazala ki a changer mafuta olinga te yes quoi osepela na ben wana ndenga emeni ignorance ya ben yango mona muta pembe ana posa bakisa pembe nde eloko ebebisi bango par exemple mutu mususu mona aza pembe ya moni mafuta bakomi nature secrète tant mususu bakomi clinique tant mususu bakomi bakaro bato yebi bato poto tout mutu salingaka poza la pembe face à la mafuta bato pembe est-ce que mon erreur ce que yazo kaisa mafuta wana basali yango pona bato pembe mais mélange o eza na kati mutu azata na connaissance nango te ce que tanga bandiko appliquer or que tampon eza problème ya makila soki ya sous na circulation sanguinité na devant ya visage na yo okoma na ba rouge après rouge et comme ka vert moins vert et comme noir et ça li cancer et comme passe pour longwa donc eloko baby si bat ba misusu eza sentiment aibi pena gete mafuto ya aibi mutu abebelango mutu abeba nango me yepe mutu bakata yezo kasero kwa yenda zanje luso kasanani to azopakola na libite soki poudre soki nini to amoni posona comme le roi mir et le mal yango wana mais ba o bazo conscience lelo bazo kima tampon ba o pe ba lingité pour a plaire na bato quoi parce que le rezo bo mabiso lelo bato bakumisa biso na nzela moi mama Sara ngande na otambola bo mutakota ngake mama okondi oka muteme sui so tatali oyindi muteme sui susu beta wana na kyo lukana nga ba nitili na ya munene so siko oye oteli bo siko yo doser yo siko badiko o matapena na so na banda sukola une fois na komi deux fois mafuta ekoti était monde ndimi yo ba confirmer ba sepeli na nga et puis na environnement ekomi bien ale ko koma libabe ba chéri pe mibali po ba sepela na moi si faut ba mono ko ça moi tembe so ça moi teint clair to mona mono ko afojo parce que basi so ba komi ngate so to tambola ba tala ka ko za moi pembe o za moi chocolat ndi mibali ba zo monete ignorance wana ale biso
nyonso tokomi na milimo ya choko mais kotala boye choko eza mabe ignorance nde sikoyo ezobebisa biso bamisusu volontairement bazobeba na mbongo na bango moko sans plaignant bongo sikoyo soki toke na kote ya bamafuta eutaka poto bamafuta poto wana eske yango mpe soki tobiki opakola yango esala omwa loposo osala choko eza mpe kaka mabe mamimi mama Sarah nzambe apambola pena na question oyo oloka pende otouche point mama guérison moi na domaine de santé donc eloko ezozwa na ko pesa exemple ozwi libumu impuissance tampon ba hémorroïde stérilité équipement d'ité OK équipement pototé parce que toi na batu bazota poto na bazoya et donc bango bazozwa biloko na biso ki sasa basaleli ebebisi bango pe batindi biso ebebisi biso voilà au monde ozoyamba batu mutu pena asaleli Françoise Bedon asaleli nga te nga batindeli nga na poto azoka solo ko poto ba Angelu batu basali yango voilà ponde azo soki auti na poto mafuta poto zo kwande mona bakisi mutu ko biso ke nga na zo traitement na poto traitement diabète na poto ole sali et la mundele akoka ko maîtriser te nga na melanga nga bakisi ya mutu ya poto te obika te posaka na dépendance et donc na domaine wana eza na mafuta do tampon na poto elongolo tampon te ni mafuta ni huile ni sérum pour ceux qui ont qui bon tout ça la échange bata poto ba yo luka kisa ya tampon awa bata Congo bazo luka intervention na poto donc au monde que monde à l'inverse donc toza vraiment en difficulté ces derniers temps donc poto lobby elo te surtout na domaine na biso ngai so na moni mutu na nzela zongala na ye otieka bushi be pour avant sepela na yo poso na yo elengisa nga fona ba source nango na ato uti no poto mona na koyeba ka ke yo kozwa tapo bima mais nga na ozwa poudre na tie na bimi ozomona mais eza na basi msusu zomona uti poto basala mafuta ba bébé mafuta msusu eza naturel bazape bien mingi bazara bakoma aloka ba boxer mama le problème eza bango na biso tolobi toza ndenge moko pona ignorance bango ba yebi ke OK mafuta ki par malilité peut-être climat basala mafuta na biso moi yango ezobeta batampo mafuta na biso ezokende kuna ya bango pezo ya ado ya bango ezobebisa biso ya biso pezo bebisa bango do tozaka ndenge moko do na côté ya makambo ya nzoto ekipa peite nde na ototangelo wana mutakobeta to ke ngana melakisi ya diabète utaka poto azani ya rubika te azaka na dépendance on a sur traitement attention mais kisi na ngai utaka poto non bona biloko wana na santé ezalaka te eloko ekosunga yo expérience connaissance ezaoza na village ezaloza wapi okosunga mutu auti poto biso tozomona ti naza na Kinshasa me bato bazouta poto ntango amoni déjà neti nakoyebi biso ombia savon ombia esali succès bato ntongo baosalela ngo ayebikaka te azosalela savon oyo eza naturel ok eza naturel te ombia ezokomisa circulation sanguine ezokanga baveni ya elongi mutu mosusu omona aosalela mafuta babebe ma osokola na savon ombia comprendre ta baby ozomona eloko ezoboma biso donc eza yango wana poto na domaine ya poso elobi eloti donc climat eza yo moko nengo ko appliquer quantité puis eloko ni ezosalela toza na poto toza na wasa toza na étage eloko ko protéger yo eza connaissance eza milieu ni environnement non. Merci beaucoup Mimi pour na koyanola biso kasi bato bakota biso na ndako pe bakomituna esengeli tokosala sikoyo nini mutalingi apakola ta mwa asa mwa chocolat akomata mwa clair to garder ta poso na mazala ka na poso ya bien tokosala nini Mimi mafuta nini o esengeli na biso ko appliquer na nzoto pour que ben inconvénient wana nyonso elanda biso te Sarah surtout lui to sauver monde na tampon peut-être bana na biso ko biso déjà si to échoué génération na biso eza passé peut-être biso to lingaka o ezo frapper na miso mais toté ande sikoyo bana o bazoya to bongisa nde futur na biso donc celui déjà ozana mwana na ndako ndeti déjà zana ba 12 ans 13 ans 14 ans moi sito ya mobile omoni ba influence wana ekota tina bana mutu nyonso wana bébé na ye ayebike soki aboti mwana kata ndako azaka pembe soki atiki kwa lete abimi libanda mwana koma mwindo siko na mafuta pe ya ba bébé ba mélange nango pe koma compliqué oko banda mwana mafuta wa saila ngomi bale misato ya 4 mais comme yindi sa mwana lion susto ko changer mususu tant mwana okoma na ba 14 15 ans oki posa ke mwana yo ya moi si ba so ba préparer bana basi mususu préparer taille mususu préparer moi poso ala matisi sikole mali ya liboso tozana ngo na bana o bazana o ba mineur
to banda déjà ko protéger bana wana ozo pesa ba conseil net to sala programme ba nezo ya même ba 2022 2023 to sala tout vulgariser message oyo na ba université na ba finaliste ba parents to la kisa bana mwana boye bana mafuta ba bébé biso to na bana ba jeune fille mama na bana ba jeune fille so tali bango ki pe lengi ya bana mais na cause a distraité que on et moi na pakule loko mo boye na yebité apesi moi pembe mo boyo bota yete tata mwindu mama mwindu bokomi na mwana pembe siko yo pe paro yo ke lengi wana nga motane bate que au détruire yon le to so mona bana ba 22 à 21 abandi déjà tampon ne tout mona mona 20 na za ba mso mona mama na 17 ans au parola mafuta ni roka bio plus ah pour ba comment Paris maman siko mutabonga obeba te koma parce que abandi déjà vie mabe ozomona donc loka libose ko sala na batu to longwana no esprit wana que moi si vois à la pembe il faut à la pembe et puis ba jeune garçon exacte que polinga moi si oh yo moni ko présenter na ba parents pour na bisa batu fois à ka pembe donc faut ko ba source ya mutu oh yo lingaka apakula ni masara to mona lelo na ba couple bo bande couple bien tant bakota na mariage au moins moi ça na posa mbali na benda moi ben moi santé pour ba toi betele maboko ke azo simbe bien allez au moins a petri mobala batu mobala bandote mobali tango télé mi connaissez votre mwana mibali na batampo siko yo kenyi ovita tana sika opakola nini siko papa mi la yambara putu pour le plateau langa na boy opesa précision à titre na epo batu ba roye directement tala ayaka na faux de tena réalisateur témoin ayaka na faux de tena moni tiko masara le réseau ça la biso derrière moi moi te yo encore petika poudre maye zipi ata yo tero ndeni siko romona yo lika côté mobile nga foto pa mafuta moko ezekila moi si mbali ba ko sele mafuta moko te comment ma wapi. Ah bon? Et comment mater? Moi, c'est à ça. Et puis, l'homme, c'est la responsabilité. Dans ce bâtiment, mobile, yo beauté. Oh, mais là, mafuta. Na un jeune garçon, mon premier collègue, mon c'est là, envoûtement, douta, kake, na contexte na nini, boti koko sabiso. Na un jeune garçon, moko, atatala libumu. Atombo libumu boye natala nduta pende katika ndenge biso ekata azoko sango akweni kwa kina na kiti ngana c'est mon frère ngana sala kamusala oyo kosi ala kisana likolo te babokele nga maladi boboni na c'est mon frère pourquoi zokosa nga musala ngana sala kayango babokeli yo maladi te eza mafuta so moni mwana mobala ta ye munena bima nduta te mo mbala bima nduta so ka sali mafuta mabe OK so mafuta eza idokino lo mona ekati kati ye oui ekati kati mais mwana mobali rara bimanduta biso nde base bimaka munene zemi kobota ta mususu sali pe mafuta mabe ebele lisusu surtout na moi oh awa penda alleluia au moins na mutu donc yo mo ozokana na pasi po nga yamba basi chérie maman na yamba basi au moins na pona benda pe mama obeta masomo chez lenga weza te follow ba ko mama follow ba eza sans tabou eza émission moko to solo libasi hein eza beauté plus ezo sunga biso soko zo bomba en cachette to ebisinga na cachette nga otekelinga secret ko bango mama Sarah na yamba basi tom sumo simso ko biso ke mama na besoin peut-être moi ba lèvre comme moi milaye mama et si kana okaka somo omona moi sine nzoto bozo ka pembele mais soko tali kwisi awa yomo pendo kanduki penda lokola mukina pongia tongo pendo kanduki pona nini eza fortunate eza komoni mafuta na moi soko to tia mafuta na moi yo kasozo bonga masara tanto la mukana tongo tozaka kitoko mutu no saoka posonner bien sur sokolima ya tongo mais tant tozonga pourquoi na nzela basi bakisa ba poudre azo bakisa ba poudre parce que azo mona kazo fani azo mona kazo koma mulili azo bakisa ba poudre donc moi eza pona bisote et puis différence mona moni to sali mo ba voyage ebele so ke na pays mususu mona mundele pa na moi eza traitement mais pas na biso moi eza malade ozo mona loko ngo eza parce que to kalinga ka poso yo oza na mafuta ozo pakuleza la non moto savon eza ka moto ou les
ezaka moto, serum ezaka moto, mafuta eza moto, okamati susu tiango su na moi mama. Ozo toka na kati no mona banduta ezo kata na kata. Muto asala mafuta kaka na butu. Aosa ila pe quantité muki ata ko bimanduta. Momone ko sala kata mo ba ligne ko sala te ko ekata pena be kai pena lokola ya pangolais non. E ko kata obongote. Donc eza likamuli susu pe ya ba yoka connaissance oyo. Donc toko lingio mi batela na ba erreur mususu zala mayele. Longola envie on biso to vivra pona batuté. Ngana za bonde unanga. Liboso er naza na marché na osa musala nga na niveau assez. Chance na mi batelaki. So talingo mona nga ni lidusu. O mi tobola nazaka ngote. O mona nga pete ko na mi koma. Lelo sko na yebaka teke na oza l'éducatrice na ote ya bato. Komi sikoyo esungi ngai. Siko so na oleka na TV. Petit sœur na mo mkonso ebisinga te yaka. Yoza star balekaka na TV boyete fo misala meka mama na meka so na laki so émission no bikenga mo misu batinga basila milai bo bati na kuma lokwa ndeti na kuma lokwa ndoki po ezanga te ozomone me mutu mususu soki atiango ngana apprécier me ngai sikoyo na mesa na bongote siko biso batu toyeba geloko wana te olingi o copier hotel nazo ndeka bijou la reine na tia style na kitoko ngape na kiocha ngape la kiocha okoma lokwa mabi na bimanga lokwa bijou yo siko ko meka ya baby te me yo siko ko beba ozomona siko parce que boza na poso mon côté ba mususu ba na pomoko eza mist basala nga makeup na ebision na malorando qui batu ba bin émission Sarah ton préféré te yanga la poudre à bébé au monde siko ndenge ezalaka neti ngane na zabo ato tindi ngai na sala ngote pona obandolenga no ka batu bazotala ngana nzela siko ndepe na tambolaka na kokuta na mutu moka sepelisi ngafu yeba na source ya pembe oyo luli na nzela eza nini po oza de na assurance que yo po ozala bien siko eza na ba pembe mususu eza na ngona délai tant musu ya 4 ans il y a 5 ans, yusuko yuzo landa ngana sima. Tango yuzo landa, yesoka bando zonga libokutani. Les gens comme tamati na sincère, abando kitana escalier. Kita total ayo. Mususu omona olingo tetenga pembe na ngai eloko ezo boma basi mama Sarah. Aye dejo lingo bando sunga ye, lokolo komi boye mitinda. Béton na kita. Kita te. Siko komoka, peut-être alinga mobile mo famille ba yeba kazara de pembe. Ba camarade pembe ya yo te. Soko za na pembe na yo, pakola mafuta ba bébé, salela savon naturel. Wana oza muta pembe. Muta pembe au la clinique. Muta pembe oza na Carolite, muta pembe oza na Toten. O na sala mafuta moboa, wana oza pembe tenga ta na monio na kolenga ta na yebika ke na ozelo après 4 ans, tango mona mpepe mo ekomo sala wa, o mona rouge bandi, o yeba pelo ko sala ngote. Ozo mona parce que ceux qui oza ignorant lisusu, o uti par exemple na Pimadou. OK na o métissa. OK na oyo uti na maladie, OK sko na fleuve. Do o mata, o longue na fleuve. OK na océan ti OK yo zo mato zo no ignorant pona mbato yeba ke mafuta moko elongola tâche na mukilo ezate mais ezipa ka tâche nazo bisa bango vecteur na bina yeko teke loko ate to yende to sunga bango tiens non caméra donc o ezab ndako sunga ezalo o ebisi biso vérité donc ezake na linka ka omoni mama Sarah to perdre vraiment na ebite tant batiaka classement ya basa kitoko na ebite so biso to komi 40e parce que peuple congolais bande ko na ba baza misika tozo dire même moral na ba kenda misika tozalaka ide moko eloko moko so moni congolaise aza na kati ya Cameroun otazapi mafuta bat ba osombe zo ta Cameroun ba Camerounais bazobe bateme congolais ke kuna bébé ozo ka vérité pourquoi congolais azotambusa esprit na ye ya choko na ba pays nyonso so ke na Angola okuta bande choko kaka tozawana Water Express c'est sala batu musala na Angola ya Angola ya kosakana te ezokota ba conteneur ba bongisa batu ba mindele ba somba ba biloko me bande kona so batikani na dégâts to tikani na ba défaut siko kotala kota na marché kende na ba parking kende na ba matanga kende place bo mama o kaposo zo monde ba ozo pena pinceau ya peinture ba eka ba tiodo ba leki on dit ba tiodo donc ndi ba komo kabola bisongo lokola matabisi siko na tuna oh yango komi kindoki bazo lesa biso kindoki ça le savoir benini mama ba misusa to mona zonga la za nango de yana se mais azas ignorant soko linga yeba salaka une semaine ça ida mafuta to
mona buto ko bimwa pona nini ozosa eloko moko yebi source na ngote nazo kama susu mona mutu a souffrir bouton moi nini akepa dermatologue azui tibe oyo elongola bouton mais pesa tampon dermatologue ye moko pe ayebite akomela mutu François Zibedo keze de na batu ba baby na François Zibedo batu ba baby na Keplista so mona beaucoup de matière pour ba retourner saison la biso biso ko batu balanda biso pour na conseil na ko lo ba ke bozo numéro oyo botindela nga ba mafuta bopakola na sunga yo mama na mona na yamba plus de 2000 messages na zwa plus de 2000 mafuta ya bien salaka 30%. Donc on a 30 mafuta o nga na mona ke na ko biso ke salela ngome salaka intervalle à jour. Nyo swetikali ma mi swetanga mama ata ba pesi yo Congo mobimba. Sala mafuta okipe bato ko wana okipe bangote. Donc monike soki omoni mutu moko aza pembe na osala eloko bien fona soutenir yeto simba na to aider ba congolais. So zimbongo lelo yo le kamtu mususa oya. Mbongo ngo po sana ngo eloko te. Po otolala na ndako muno lalo zipidra mutu ko tie wapi. Ndako tie wapi oze ba te ponge memio. Donc mona ye mona nga habité et comme ça musala makasi. Ozo traiter mutu olingo sungai aningi te ayinda ko inda ndeza pembe na ngai mama est-ce que na okita pembe na pembe ba do batuna question liboso pembe na ye pembe ngo sikoyo ozili ngo wapi tamsoko kona sela pimado na yambi garçon moko aibisinga azopakola monika ba Clairmen wana ana Clairmen azana savon ombia azana tibi moko na pexe ki batu boyo ba forme ne sabe pide am batibi wana do ye nyonso azosala mabe me mwana mobali so tanga na bengi ya binanga mama na ndimio soanyenga bongo siko pembe na nga epse nyonso eza pembe na yote biloko simbi eza ya yote do so mona mutu sans plaignant tanga ko beba na yemo comme so talieka mingi na nzela akimise longi po ko bebi yo moko sans plaignant azate donc comme ba courte joie au sepelano de zolo koblo mo ba chinois ba simbi sur pembe après le temps muke ko nango aye a récupérer ango na sala voyage mon maman Sarah na tie bloko na conteneur pour na je me retrouve et comme kona ke go bimisa bloko na conteneur maman biloko e bima na suka ezaba water express meding na Côte d'Ivoire Water Express o mutuno sa yebi ke uta kala mboka boye mais Water Express e bimi na conteneur à Chine mama soki batu bakoyeba eloko wana surtout na ba confinement oyo mikolo tozo yeba te le comme so ba lancer eloko moko na mukolo na ngofazo a retard ba bazwa ka bouteille et ke meni copie wana ekoti sikobo na muta sala ki yango azana retard et kota supermarché et kota batu place siko yo yebi toza yimi mimi na kati o maloba te bana bapakolaka mafuta mo na papa na bango ka mafuta wana bapakolaka bayo toyo somba deuxième mafuta mami mai baby siko mafuta ba bébé ezo baby sandenge ni ezabe mutuna na ngina tuna yo mafuta ba bébé pe baby saka mama ngana ebisi yo omoni na mafuta otokolo ba liboso na mafuta ba bébé nazana batu oyo ayibisinga ke tampo ojango wapi ayibiso ke nazonga mafuta moko boya ba bébé ba papa mingi ba koma ba noir ba yeba ba simba pe chokote na vie bandako poka ba mafuta msusu zomona o kombo na opena so oyo kengo zomona ko neti ba liba mema yo mais ba papa ba beba ba msusu ba koma ba noir moko boye ba comprendre te ozomona donc mutu aza dans les bons na minute o asala na le côté to azosala mafuta ba bébé o elinga banda sika ba aussi to kota déjà na monde wana tozaka na problème et place à kokima ezate so za maele te mama biso on mo ba biso so ba bande nini di se so ba so ngando e biso ke na za malade ndima donc so na yebisi yo ke ces derniers temps biloko ezokota tala nana ngwa yebite biloko ekotaka na bambo ezaka awa te so okene ba pays nyonso tozomona pe ba congolais mususu baza libana mboka bango pe bazoya kosomba ayi kosomba maladi ye pa ke koteka mama na uti Turquie kala mingi te nazaki na mois d'avril na comme na Turquie na biso monike biso balanda biso okutaka na mutu mami mio ya bakisete bo rezo sala te bo wenga sete na ena bakiste na e musala siko natala
na moni mwana mwasi moko na saki mama ya bapima du on a évité ce qui ayokaki sango ke na tirki bon tel meza ya pe Europe ayebi ke bato kuna balinga choko abimiselanga biloko nyonso ba santache banini mama na bandi kote ye na bato asimbaki na yebi so moni biloko nyonso za na ngwawa do ozata na eloko moya bien te nyonso poison yes na so kolonzoto alela regreta. C'est maman et loko ni neza malamu ozotambo na biloko nyonso ya mabe bon ye mo pas oteka za na pe ignorant po ye mo pas salela ngo ozomona ayebi nete même ba dermatologue lelo tango bazo sala mafuta boyebi na binote biso to vi chance pour na tester à partir déjà na comme le quoi na zaka na mélange so na tchango na mafuta o na moni ke mélange yo déjà na boaki moni sko biso expérience na ebeli ba mafuta lelo na ebeli ah testa kango oyeba keza na sans un mélange au tiers na kati mafuta wana epesi ça bien na o ça bien te o mona openda e coller et mati na ebi na ke oyo et ça mafuta monsieur ça hydroquinone pour presque mafuta to sale la majorité ça ba hydroquinone ata ba commission hydroquinone nyonso ya mafuta bien mikolo ezate nyonso eza nango sans nyonso eza na hydroquinone mais siko misusu eza na ba hydroquinone omona eza muke mais so sali mélange omona pe ekiti mo muke na se oyebi ke mutako ko appliquer ngo yo ti antina kati mutaza un peu protégé mais soki osombi misusu mama nazaraso na oki muto pakwa ni totem o pakwa nini o soki sese soki nini so o kapena ma miso eteli o kasaka nzoto na ngai siko na kumoka mawa ya tampon na Congo to kumoka blongo lokwa mayebo lokwa épidémie pendant que tozo banga virus ndoka virus amabe korone koleka bongo tampon mama Denise bongo bakondi ya mboka mais ce que pourquoi bozo zwa solution na parlement na batata mona bilo mo ebeta bangwa okende na matanga okende na fête na ba famille biso soto komi na ba elembo yango zo bate ekomi nini na ba maboko yo kati wana te awa tampon awa omoni eloko ekomisaka maboko na kati salité makasi rouge to vert eza savon eloko liboso eza savon parce que savon pene eza na rôle makasi ezo jouer rôle na nzoto ya moto soki ozosala déjà savon makasi savon loko tokotisaka yango partout elati yo na nzoto ntango sokoli yango moi tolobi na moi ebima sans mafuta parce que savon déjà soki eza ya bien eprotege posono kaka bongo yango ozomona bato azwi su mafuta akoti su na kati ya maboko ye sikoyo nde azokoma pembe mo azokasa kaka komi ndeko ba Michael Jackson nzoka eloko te ozomona sikoyo donc yo so omona so ozotela ozokasa loko komi na famille nzoka biso si toyebi yo ke bobota bosko tala siko tampon que comme héréditaire parce que on comme kota na ba famille ebandi na mama ebandi na bana ebandi na koko siko mama oya bebi na tampon amona mwana ne même mafuta bebi c'est moi na osaila ngo alo ba pete alo ba te o ka soni ngana koka osonité poto boy to bima na ba tampon Congo ebandi ko perdre lengi ya ba momi tout comme na ba tampon faut azwa ta faut pete ke loko soka azabo sans make-up bimate moni make-up nenge komi na ampleur oyebi ke ba fille bazosala ba maquillage bazomaquiller bato bakomi na mbongo ebele ngana na camarade nanga sans make-up bimate sarana na mbongo afuta muta maquiller nga te ngai bafuta bango combien $30 bongo ko ye nga na pete kaka poudre pembe ata wapi na bironi na kokota tala masara poso c'est important oko beba na mafuta 3000 mais pour bika faut en avoir 50. Ozoka mafuta 3000, 5000, 10 000 francs ko bebiso. Même paye à $50 ko bebiso. Mais pour bika za na mbongo. Tampo eza mbongo moko bato bazolandanga. Oya lingi aza na courte joate aluka mbongo. Doneza ka chozo tela na yo. Souriye psa de mte manu na kati kuna bozaka na kimia atato baby ngana to saka ke longo. Do bana de ko consoler ngo po yeba ko beba. Ato sepeli lelo tampo fe pemba ya ofele zalate. Ezalate. Mami ozolingo ta sabiso pena ke choko ya ofele pemba ofele zate. Bande ko bote mboka moko. Baleki na kutu ba oswana. Ya ko defa ko mama soki nini nakolobelo nini soki omoni fleur ezo fleurir lisusu te bato bayo déclarer ba loba fo botala na environnement fleur angana eza na problème te
mais environnement na place yango nde yango ezali ozomona do esika ben ya mutu ezali motema na ye ezawa na nzoto abateza na problème te eza innocent ozomona yango yebi eloko te mutu ndazo ya kolatisa yango makambu pour a présenter yango na miso ya bato mais ye moko ayebelo te parce que motema emona na te yango nde mtu ezora ba choc nyonso olingo ke na fête comme le beauté na bima na fête na ba tampo comme problème oyemba na chorale comme kima chorale oza na invitation moko comme ko kima pona nini to na pekisio lelo yo boyoka nazo pekisa na yamba pede moko ma sœur pedwana aopakola soki seseni na bato bayala na ba yebi atiaka ba tib na kata tie mo ba huile ayibisinga mama na eka pona kisa bouton so bouton te na mona nga ya te nde naza boye pembe na nga oye biso msa to sala esanga nga za pembe so sa mu de simba ngo tenga bise comme déjà rouge boyo zo ba kesenga kaka alobi esenga kaka do yo mona na eza morgue tina suka yango kwa compagnie tina liwa na ndeni ezaka na délai eza pe na durée ozomona to linga te ba carrière na biso esila oza na cercueil na ba boss ne longi makoki ezali okoko otika ngo soka olongoli soni ya mokili to mona so olongoli soni ya mokili obandi no kokita osali réduction mokie tango oluko mata ozana ngo mais ozasu ya makasi te mais les mal ezali so ozana ngo au moins déjà ko comme na ba tempo partout so na water express okesoma nature secrète okesoma organise secrète okesoma mona komo yinda akoma luka mafuta komo telisa mikolo wana so azotelisa ye ezokotisa kaka déjà eza pour makila ezokangama na elongi ezokangama circulation sanguine eza lisusu te ti hormone comme ce ko sala maboke wana ezaka maladie te eza nde makila esalaka alors mona comme bota deuxième couche likolo eza ba tâche mususu ya ruba tâche moko zieto obenga ngo eza kwa maneti tâche opelongwa il faut lapa eza na tâche oya awa mandefu mama soki lati ona nzoto sonzo akosa tâche awa na kingo makolo bis ozoka Otelmo mama te na pakola bla makasi te mama na chaka chokote me mama yo che chokote tina makolo ke kozwa tashi c'est que zala ki ke mafuta ezo vanda wana ebele moyeye ebetio alendo baby muta beba ka ofelete foka ko tie loko moko boye nde o baby ça en tout cas mama mimi o expliquer biso bien mais na ngina tuna mwa mutuna na camarade nanga et camarade nanga wana ye akenda kozwa tonga ya pembe na tonga ya pembe wana esala pe kabota pe bana pe ya pembe siko wana eza na na pietiki nanga boite na ke konyata nanga tonga nanga wana pe ka na kofuta mpaka ya tampo moi siko so Michael Jackson azaki alinga expliquer biso alinga expliquer biso wala nde so eza kaka eza ba erreur kaka ba erreur ya muto moni biso toza un peu complexé makasi donc lelo comme lelo no solingo comme na yo ndenge no solingo koma o koma na pe mukie c'est mukende que attention munene ndoko oyambango mais mukende po kita esenga faut payer ba prix eza pena discipline faut koma pena na caractère na ba régime te po munene eza na bilo misato eza soki eza ba constipation te au mona kolia retard et puis comme la ma ebele ba masanga wana ba whisky ba nini le faut na discipline moko pona regarder taille ko vanda 4 ans 5 aux na taille moko faut payer ba prix on vivre le quoi batuno sauter au lia le quoi batuno sauter o ko ekuta baninga bazolia lia yo ebi déjà ke nganzo te senga boete na obanga moi 1 kilo bakisama o sala ngote donc esenga faut payer ba prix esinda mtalongola ba sentiment donc kokon des facilité. En tout cas merci beaucoup ma mimi ozolo ba tellement bien to komi o poussa na malema lembe poto chité pour l'émission na biso même ma mimi na ngina tuna likamoko sikoyo bandeko oyo bakolanda biso déjà ba simba ba hydroquinone baza na kati ya ba tampon basi bato ba okete nde to kopekisa mais ba kenda déjà conseil nini ko pesa bango na yoki pa olobi okisi ya tampon ezati siko ba osuka kisa tampon eza cher
na bite ke zate eza soigner yango mais faut asko na mbongo eza na ba misusu baza na bango moni ba tampon pesa na ba couche ebele posa mutu eza na ba couche ebele mutu mususu mona boko sa eleka mélange ya mafuta azaki na tache moko muke zo semble ko le bima soka pakoli mélange na mafuta mona tache elimo tozo ebelango sko na ba étape mususu mona sa eli anti tampon moko elongwe so moni mutako mo kende mibale misatu mususu ba komaka na phase mususu soka tie ekoti soki ki sezate egolongwa te ozo comprendre wana comme na dernière phase ba ozo senga va vivre eza quand tu ba diabétique to muta tension va vivre phase anakisi eza pe na tampon mususu ya ndenge wana poza la bien il faut azala anakisi so antitache ezate tampon emonani ozo mona siko ba étape siko yango to yeba eza na ba tampon mususu ngana tala so na talika mutu bona yebiso ozo na type tel so na tale na yebise ke vina yo taba mafuto pakolier msuto otangele peut-être 15 na 4 au monde azaza na 4 5 ko asalela parce que na yebi déjà mafuto ebebisa batu na ba o mutako beba ndeti ako beba te mais soka baby lobake asalela ateki mélange moko ou bien abande ko pakole belé parce que donc sous ces amabe mutoko so mafuta msusu ta msusu eza na quantité oyo ça na moi ta 6 mois yo komona 1 mois mafuta ici naza na fille moko anda osalela clotec azosalela yango par semaine aosalela 2 tubes akoma makoso moko doki soki penda tomboli bozokana elenge ya mwasi nzoka eza moya yo te donc ngaso namoni yo bongo okana mutema pasi te nakomprena te bandeko basi oyo bayoka azwa moni mutu atei na ye yo komokima so moni mutu apemba azoya yo okimi boye majorité ya bayaya quartier basere na biso bazalaka pembe ozomona azobima bino nyonso bozobanga lelo oyo basuka soki luko mona baza muke o ba garder pembe na bango na bande kwa pembe bango ne so babunga na nzela ezaka mona msu ba luba ta msu mwa bangala ba yombe bazaka na mo ba poso to yebaka melelo o yeba na susu te na ba Congo na ba na biso nyoso to koma pembe ozomona siko na tango to sangani ndenge wana eloko ezo suki sa makambo nyoso ezaka tampon wana ezaka kwa atterrissage to ya suka wana atterrissage so moni muta tambula ni ayungali na suka atterrissage nécropole ukasateza kwa niti nzela biso nyoso donc retour interdit au pays donc yebaka ke toko suka wana so moni muta matina ye ata biso kenga na osala sans tokino ngana tiaka ba bere de karité ngana tiaka o meloko susu so boma to suki sana o mama et donc les boma muta comme na tampon makasi soka perdre équilibre soka perdre donc maîtrise na kokoloba akomona tampon bandi ayoka koti sur internet ayoki zwa papaye zwa mélanger comme tala biloko internet kirkima ok kirkima na lezo comme ça poso makasi okotia nango esala kwa ndeti tango ozomona poso ezokangama na kirkima po ebite kirkima basala yango mélange na nini okomona elo vera na nzela ozia elo vera opakoli o bayebiso kuna soya mbembe mama yo so mono fo bafuta soya mbembe kende tala bato bazoteka mbembe so bana poso nini ngana kama bana basinde bazaka na conscience te mais na ngaku na mona ki mutazu pela ye moko mbemba abambia na TikTok abi ça enlève rapidement les tampons ngai ngana posaka ba question bana basi fo bokoma père moko na temba tanga na oloba na bino faut poser ba question contrôler ba langage na ngai c'est ça ndesi ba komi biso ndesi tala deti ji ya bana bino bosali ji bo desina nana est-ce que funa yeba est-ce que bato basa bilanga nana funa yeba siko yo moni mafuta batie mbembe batie fraise batie papaye batie carotte est-ce que bazana bilanga wana siko est-ce que baboko la mbembe pona yeba ke na kati chaque mafuta est-ce que yebi solo mbembe po yeba ke mafuta eza na mbembe mais pona colora saveur ya bonbon ya coco nana yebi amote to yebi déjà que papaye eza kana saveur oyo donc eza ndenge na ba jus ya plastique eza ndenge moko na mafuta wana secret donc ba même couleur o bazotia na mafuta même solo yango pe bazotia na eza ndenge moko donc mutaka sate so topoka mafuta carotte eza bata pembe so pakoli ya citron o eza pona bata buto eza loka wana so ko moni eloko elongoli o buto etelisa ko sepela te ko sepela te po eloko zo boma yango wana mutabite batindenga na sala ngo po elongola ka buto bo c'est vrai elongoli buto esali oskoni eza comme ta ebiso ke tenga na melaki sa tension po esunga tension après sous tension e besioni bord elembi ozomona
Le nous sommes les mami me obini. Boma. Na boma. Ngalexe obi omeliki attention ba elembisi subo papa. Ezalaka mama mon des abonnés. Baki attention ezalaka bongo. Et le connaît ce zali tango zo salango foyeba oyeba pe ba conséquences. Ya ki sozo et le koske boma biso to nga koyeba conséquences. C'est ça quoi moi si ta biotene na zabo na zo tonga moko na zo zemite na zabo après ko zo ango et conséquences ezani. Le connaît so basi faut poser ka ba question. Na kosa le loko mesuka nango na sima nango o ebombami eza malamu to eza mabe. Mutu mususu ngo ede bisekete tika kolia par exemple retard sozo dia retard tala ba conséquences ekozala bo ya biso ke ngana yaka wana donc a poser raison moi c'est peut-être que après loko wana ebotaka nini ozomona donc loko eza mabe na mukili eza tembe so muta pesio conseil aleki mutakabeli yo mbongo ozomona na domaine na biso mona bato musu ba osepia na biso te parce que tozolo ba vérité so ngana lo ba vérité parce que naza pèlerin moni ozoleka ozotika nini mais mami misiko ebongo bato basalela biso ba pat bachela biso bangola bi mafuta oyo eza ya papai tosala ngo a base ya ngola po ba usine koma na Congo bato bakoma sala mafuta usine ya la te man to ande moko usine ya la te kasi ko foye basko azala na usine ana ba travailler ba pareil usine ngo eza wapi eza sko foye ba usine tinga za na usine te OK dans un ngote et puis na boya ki ko kota na erreur wana moi lokezo zo boma mama mutako peso mafuta tiango na bol musu ceza musu ceza nina to ezangando yusko bandako pakola mo pose au moins le réseau ça la réduction ya tâche ya ebité oyo uta osalela ya pesio mélange na eto musu c'est kokanité na poso na yo alors ndoko mona ou okoyiko sala o mati to kiti le réseau ça la ngwana donc toza vraiment au kapena toza na problème moko très sérieux ces derniers temps côté makambo etali poso mutobeta tolo na Congo na monde azate muta ko ba ki onga pe na ko ba te ki ngana leki batu na médecine toza na domaine moko eza oyo guérison eza maboko ya Nzambe donc bino bozo soigner ba médecin ba lobango ba pasteur ba lobango donc atambola na guérison na pochité eza que soki ya sambeli Nzambe na yenda sali biso pe ngana osali sa batu mais Nzambe pa osunga au monde pe batu babiki ba misusu eza pe étoile wana na don so po eza tana yo profiter nango au monde Nzambe pa sungi yo mikolo no mono sali pe batu pe babiki lo eza pe na likabo pona boye normal okokate na batu batangeli ba classe batamole nazomona ba pité belé ba otindira nga ba surtout ba PC makwanza mama kisini na mundele yo tetelango elinga tonga te na makile mona na rate bosi sambongo do fuka ko simba mutu wana ndo moni mutabigi surtout tara yozo simba batango bato batangela ba okokate pourquoi parce que ya sala kisité ya zo luka prescrire mutu kiso mutu musu sali mais yo skondo zo sala ngo ngasi ko so na tali mutu na sali ya ngonga moko mais on a banga ki ko sala ka ba mafuta na betaka ba pati na bassin mievo na yeba ke turo na sala ki mutu eloko boye so na sala yango de pour mafuta pe belé mabe so ekocho 4 5 6 ko biso ba biloko donc so na sali mutu mafuta o miboso misato 4e na changer mususu po nyo sezaka na on na moko eloko changer ba mafuta eza ba saveur na ba colora ba tiaka na kati ndo mona donc pakola mafuta moko wana panda une année ça déconseillé une année ça va 2 ans tango banzo kotango il faut okota na o musu c'est coquin le quoi na yango kaka ba chimnini ba alcool nango na ba side eza na kati emesana na poso na ote ne ozoma mutu musu asana mafuta 5 ans 6 ans mais après bando beta po emesani OK soka ça peut-être moi ba échange et loko zoya na nini nango arobeba pena makasite en tout cas merci beaucoup maman Mimi et to komi vraiment na suka émission na biso mais ce qu'on a bato ba otala biso ba retenir net nini na makambo tali poso ba sala nini ba na ba bandi choko te bazo envier choko okoyebisa bango nini ba pede ya ba kota ki na kati ya ben ya choko ba sali ba tampon oholoba na bango nini conseil nini ko pesa na bato solution nini to kozwa pona lo poso
Ma Sarah, nga na zui grâce à koya na mission na yo na chaîne Oya Sarah TV na ndango mingi lelo nga pe na komi parmi ba invité na yo. Donc conseil on a do pesa eza pour l'intérêt loté parce que ko beba na yo nga isa na ngi loté. Omoni esa nga te lokoté mais tout la yo valeur ya mboka ya mwasi valeur à mwasi et puis ozomona bla tout ça la peno zo kapenda Congo na kati na ngo yo kaka 100% eza te ko ya ndambo non nazo loba penda lokola congolaise nazo kamawa na bana basi surtout ba jeune fille bozola nanga maman alekine déjà 50 ans peut-être ba linga est déjà bota so azo ka soni ata mi bombi to comprendre net ba âge na biso to koli déjà mais bano bazoya ba jeune fille ba bazan 18 ans bouton tom sous ko mona bouton ndeko ko troubler yo bouton za maladie té eza problème moko eza hormonal eza ba croissance moko ya organe ya ba organe na ko loba au mona moi tom sous bilo sous zo se développer eza racine na ba graisse na ba bouton et comme ka maladie soki beaucoup ko tchango biloko oko ta internet eloko bocho ta eloko bocho ngana oyebi so vérité soki biloko internet e bandaki ko traiter de bino boyebeli yango nde biso to sa elango so ezala ki na anti tampon ya vrai o ezana zandu et na ba boutique yo tem to yeba ngo liboso bonga na ko kena so mi 5000 nga teki yango na prix no so na olinga parce que bikisi mutu aza posa bika kipa tete za soyi akana posa yebelo ko anate donc vérité on a boye bango so ezana mafuta o ezolongo la tampon na zandu to bi place boke ko somba nga na oyeba ngo liboso po biso toza na ba antenne tango eloko ekoti ba biso déjà que eloko ekoti so ke eloko ekoti ba biso ke ko somba te na comprendre exemple ta mais yo za ignorant oyebi to okende ko somba eloko ezoboma olongwe na pimadu oke na antitache oke lelo ozo tambula na monde moko ozo bebise longi muto azolandanga o asepeli aluka biso toza na pozo A30 na matonge clinique na biso espoir ezawana parce on azo consulter a pena limité za na bato musu balinga na bango asala ta mélange ya pamba mafuta okokoya na mafuta na yo to sala le mélange naturel to diminuer ka nini hydroquinone mais eza te ke o komelanga ke mama lukelanga mafuta te ngala lukela mafuta teka o salela ye na consulter o salela te so ye na consultation mususa ko la kiso o azo salela alingi ko changer te eza mabete na olinga te mafuta no se baby sa so tinyo na photo mélange na chate ato ye na mbongo nzamba yo kanga na pesa te na chate oloba na o en tout cas mieux vaut kende yomoko okaka somo ke mami ma pexing eloko fotika mais ce que pas si toza nango bato ba olingo yinda te oza muta pembete molipe ko yinda te nzambe mais so li ko yinda te c'est que zela ndeko na bino tampon atterrissage zela atterrissage tolobeli courte joie tolobeli pe nini sans plaignant pour oza muto ofunda te obebi na mbongo na yo moko eza mbongo mutu te na ba sentiment na yo donc eboyo ka biso o alingi biso to soigner ye abengi biso na numéro to pesa numéro na ko ba ocha numéro pe na CPSA pe numéro eza wana WhatsApp nga moko na zo répondre eza 89 81 68 304 wana soko bengi ozwinga appel te appel WhatsApp na mbate na répondre kaka na ko sa elo ba voice na zo parce que déjà batu bakota ke belé na bando na ko répondre appel normal te ko compliqué ngai comment to tindi mafuta do salela nga na oyebiso ke tika obie pas peut-être pe na lobby mabe batu msu ba ko ba kaza orgueil azo laksani non naza orgueil donc eza mwanda mbuka ko na yebi na sepeli kaka na sunga pe bandeko na nga na monde na peut-être donc su yo po yebi ko leka ngai so kuta pe na bandeko msusu yebisa bango omoni muninga no ane na classe famille de quoi so tela na ndenge moko mabe o makolo rouge koto tache koto pekisa ye atika yo pe mto boy ko yinda to lobi tozo zelo ka atterrissage en tout cas merci beaucoup maman Mimi lobi tellement bien bande ko nyos tout bozana besoin numéro maman Mimi Kumbu eza wana na se wana désormais to robanda ko bengisa ka pour na kosunga biso parce que tozana besoin ya conseil tozana besoin ya lisungi mona mutana domaine na ya ngande na za so benga ka caméra na micro na yi makambo eza na opesango mais so e ko makambo ya loposo ezo senga na benga mama Mimi so e ko makamba ko yemba esengi to benga papa Diego so e ko mamo comédie bijou la reine yaka ozo comprendre mutu na mutu azana musana eto sa musala nyosu te en tout cas maman Mimi merci parce que osungi biso mais na ko lekate sankena loba na tuna likambo e bongo ba angelu o balaka awa
bato bakosa ndeni mpona kozwa solution nango po wana eza na basi ebele okomona loposo na ye nyonso eza kitoko mais soko ye kaka awa eza noir bamsu noir bamsu bambuma même na nsima bafese biso tomona yango eza musala esala bato mosusu ape oui esalaka ezosala mpe surtout entre na lune oyo eza na kaboli entre le bafese là omona mosusu ozomona mikolo mpe bon po émission ekatani mingi tolobelaki poso soki bandeko baosepela na biso toya na explike lisusu cause mikolo ya bamakwanza na bampese na bambuma wana so na ye koexplike bacause nango moto mosusu akoyeba soki ezowuta wapi bato mosusu tokasaka babokelinga mpese babokelinga boye non tokoexplike cause na yango oyo eza ke pourquoi bato lelo bakomi noir pourquoi bato bakomi na bambuma batache ezosila te oyo badermatologue bazokoka te même oza na poto ponde nalobeli liboso eza na biloko mosusu ekipa nango poto te ezaka teke pozala na poto nozoza traitement parce que mosusu bakobeta toloke baza peut-être na assurance oyo eza maladie bango baza nango non baotraite maladie nyonso te eza na baka mosusu omona moto mosusu basuperme ebeba so bandozwa bakisi kuna bato mokie bakobota ebele bazongaka pa na biso na traitement naturel eza na baka ebele ezosenga ke biso nde photo intervenir donc entre les deux médecines tozowelela motu te eza nde toza na besoin bato bazala na traitement na nini na résultat moko eza curatif ka moto azwi eloko abiki asepeli yango nde tooluka so mpe ngai nayebi mama Sara asalaka eloko moko boye yango na kote na biso mpo tosala transfert eza passe neti ngai nde naosala boye naoyeba te naosala motu transfert epa nani fona yeba ye bien mpona tia motu na libulu te mpona yebi mondi na biso bien makasi nga so otindilinga eloko foto tolandaka nde bafoto te bato bazolanda ngai ata na kisi moko boye omoni kaka batie image ya moto asuki ebele ata osaleli yango oza na suki elongwa mabandeli ebota te donc la influence wana nde soki ozwi mayele wana okokoma mayele oza susu zo bate bakosaka yo omoni kaka eloko batie papai na kati yo kaso okoma lokwa papai omoni kaka eloko batie nini boyo kaso okoma bongo non tolongola influence wana bandeko basi tomilinga penza soko milingi yo moko bando banga omona pendaka ete mafuta na mutu tozali o mote donc olinga ngo lokwa yo mote fo linga poso na yo nzoto na yo koleka mafuta wana opakola ngo na baintervalle toza bakisa nduta wana bantitache ezali towana banti bouton ya makasi mamimi eloko ebimaka bato ezalaka dia nini esilaka na nini bon biloko ndeti ya mike oyo ebimaka bato yango nalobi te mama nde toza boye ngambo ono nalongola yango mingi so osalela par exemple babigenes banature secrète bamafuta ndeti ya kalakala nde barapide clair biloko ebelebele nde esalaka ke moto akóma nango ebele mamimi abia alongola yango exemple ya liboso bomona pa nanga déjà soki toleki na émission mosusu baomona yango eza ya kolongwa donc moto aza nango aluki biso obi akomeli nga na numero wana et puis à part baproblème mosusu numero na pesi eza nga moko na répondre à WhatsApp nango masolo mosusu eza omoni tokolobi yango te balebisa biso en tout cas basala bacritique bafélicité baluba korépondre oyo tokoka orépondre en tout cas merci beaucoup ma Mimi balobi ngonga nde ngonga mais désormais tokosenga na ma Mimi soki okobanda kopermettre biso chaque samedi mpona kosunga bandeko olekaka mpenza mpona kotalisa eza na bandeko ebele ozomona surtout bandeko no bakongolais balibanda mboka baza na baproblème ya kobota baza na baproblème ya babenga yango nini oyo balobaka faiblesse sexuelle baza na baproblème ebele éjaculation précoce voilà bapeni kokonda ezokondaka yango moko bayebi na bango eloko ekondelaka te omona sikoyo balandi motu moko boye te biso toza na agrandissement balia bato bambongo donc bato mingi baovivre kaka na nkoro soki nkoro poudre wana esimdodo comme lokola chaussette batie zeli mais ezosenga na baconseil parce que bafaiblesse sexuelle mosusu bamela yango mpe kisi te ozomona biso toza bato tozoluka mbongo okomonaka motu moko boye aye mpo wana posa mbongo notokeli motu babidon nzoka maladi abandaki yango ntango ameli babidon na ye eza juste motu soki asali entretien ya santé so babengi biso na émission ezoya tokoexplike bango comment basalaka entretien tokolobela prise en charge générale en tout cas merci beaucoup na yo mpe mama Mimi ndenge orépondre à l'invitation na biso merci na bandeko nyonso tobolana je crois semaine prochaine samedi prochain po ye aza temps plein na
musala donc soki kozwa tokozwa ka ba week-end je crois samedi prochain tokoya toujours car na beauté plus santé et tokoya kolobela makambo etali faiblesse sexuelle makambo ebele pona kosunga bandeko kosunga ezaka kolongola bandeko na ignorance otokota et puis na complexe otokota tokomi na suka émission na biso mami miozana liloba suka koloba bon moi Sarah on a kokoloba bandeko ba partager émission oyo ezaka tike to partager ba mutakaliser wana irata atteint eza OEP eza vie ba tuneso bazola nanga tampo tolobe ki pa pasteur te mukondi te nani te ekota na ndako nyonso eza lokola na kokolo banani jeko ekotaka partout peut-être oza déjà na débit pesa conseil na bandeko balandi biso ba OP ba sepeli ba benga mama Mimi Kumbu ba bengi na page Facebook na biso Mimi Kumbu officiel bokuta ba produit o pasa na besoin mona ba kisi na salaka na numéro ya WhatsApp o na pesi na statut na biso bo mona ba kisi na tiara ba kisi chaque jour na présenter ba kisi o nga na salaka ezali donc numéro ezali 89 81 68 304. Tolobi toza na Mpozo A30 na Matonge et puis toza na 7e mairie à place Bina Filé à répétara na je me retrouve city na PCP Mbote Mpangi na Munu Bina Filé na yebike na linga e mingi excuse nga wala boss na pesa gaé do yenda osala pe je me retrouve lelo à répétara awa do pe balingi asala consultation te asala mélange mafuta même ya ba bébé et puis na ndenge ba appliquer mafuta mwana ko sala mafuta combien de temps savoni no so bo bengi biso to mekampe ko laksa surtout bana na saka na moba aventure te do bana nde baza futur na biso a lobby na pesi mbote na fondation Mimi Kumbu mama Sarantola mama Bijou na mona ka mwasi kitoko zonganga to la to ya libala ko maloga ma Bijou tande na peti karabasil peti kakala yo do na pesi mbote na fondation Mimi Kumbu na bato spe bazola ndanga na ngola bandeko nanga fifi mukuna na poto na pesi mbote mama nanga Ogi Sarah Kisoka do famille Kisoka mobimba na pesi bino mbote Freddy Kimpanga na pesi mbote nanga na Joël Konde na Epi Salvatore wana za chauffeur nanga na pesi mbote nanga ina Jones na Die oaza gérant a Mikolo na je me retrouve city na Jessie Kumbo asala ka mélange ya mafuta po biso même na bane ya même ba commencer mélange ya mafuta donc eza famille soko lingo se retrouver au Lukibiso na makamu mususu Lukabiso elengi nyonso Lukabiso o to bombi so obengi ozwana yo yano. En tout cas merci beaucoup tokutani samedi prochain na mama Mimi Kumbu lisusu et puis Mikolo koya soki bokomi ebele bosengi pinda leka na ba live bo benga tokolekisa ye na live bo bengi bo pesi ba suggestion na bino en tout cas tokutani mbala sima au revoir ciao pona virus ndenge ye ningisi mboka biso nyonso tozomona mais eza kaka yango moko te nalingi napesa conseil ya biloko mibale oyo ezosalanga mpasi etanke congolaise oyo ezodétruire banzoto ya bandeko na ngai eza biloko mibale eza négligence ya hémorroïde na négligence ya poso nalingi napesa conseil moko lokola prise en charge personnelle oyo ezosenga mutu ye moko ase prendre en charge tolongola complexe tolongola négligence tolongola envie nazobela liboso makambo ya loposo mama azolanda ngai papa na ndako soki omoni mwana na yo oboti neti bana oyo bazana na age ya ba 14 ans 15 ans 16 ans jusqu'à 20 ans soki mwana abandi kobima peut-être babuton ebandi kobima bagrese ebele eza maladi te eza normal kolinga te asomba batube n'importe quoi abando pakola mpona edétruire ye lobi mama oza na ndako soki omoni mwana na yo obotaki ye na poso wana te eza normal tomonaka na bebe soki abotami ozoko alete ye azaka na poso mosusu soki abimi libanda akokoma na poso mosusu eza maladi te eza normal kose trakase te obanda koke koluka bauili banini obanda pakola mwana tela mpo bayebaki obotaki mwana pembe soki oza na jeune fille na ndako bana classe boyoka ngai bauniversitaire omoni ke mwana na yo azalaki na poso wana te abandi kotela makasi mama ntuka telemela mwana wana nde toyekopesa message oyo ces derniers temps biloko tozopakola yo na ngai toyebi yango te toyebi te nini oyo bazoluka mpo na peuple congolais surtout na kote ya loposo toyebi ke bazosala commerce yo tozopakola azala mayele biloko ezokoya mikolo oyo eza lisusu malamu te mitala malamu soko omoni ke
Merci. Jouer libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.